y a pas un chef spirituel, il y a spiritualité à solo na Congo na mboka mama Congo. O ya côté les malo bapena ke non ngai yo parce que so batie bango devant le fait muto akokazate. Omoni bandeko ba diaspora o ba sepeli na initiative ya Mbuta Masambukidi. Eza nango bien, mais ba ebisa ba chango kuna. Bo mona ya oboya. Elo ali boso akoboya. Bana mapasa babota makamokolo moko me bakufaka mokolo moko te mbote mokili au parleur de boso nabino soso aleli tozo sala se mosala sur terrain ndenge ezalaka ba les à côté bolandara mayo to sala rato kiti beaucoup plus na terrain to yamba o ya biso c'est non demande nabino parce que mosala au parleur le ezali ko sala ko banana RDC ti na diaspora tout ça ko marquer vraiment ba empreinte moké ne naza toujours ko loba que petit à petit la mayonnaise va prendre vraiment tout ça parce que peuple noir il faut atteindre maturité mais pour atteindre maturité yo za ko tala biso ebele oza ko s'abonner te oza ko aimer te comment est-ce que YouTube a ko relayer message to pas proposant on a batou et bien surtout que on a Robert toujours c'était que bande coming bassin Angola sont et obi matin na émission on ne sait pas ce qui se passe toujours continuer toujours corréler de façon que bande ko ta la chose ko s'abonner beau partager au candidat ko s'abonner mais on a soutien parce que boebi que mon salaire toujours ça la vite eza bipa et bien naza sous awa na ndeko mwana bakoko yann sur demande nabino to me campé au solana parce que marambolelo zali koleka entre temps to kuta na kaneng balobaka bana mi bala mayele so bakuta ni basala eloko mayele ya makasi alors mitune yaka ya mayele yé pas me campé ko pesa pe bonya pourquoi parce que biso awa na rolo baisa le rôle à tribunal to pe passoir na maïnyo c'est ça les maka tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde d'Abangunza il y a ba maître spirituel dans le monde na biso Congo tout awa sko to yampe na banaliste hôtel un peu ba grand na majimel mona bakoko mbote na yo mbote ndeko mokendi bonio kimia ezali penza kimia na ngolo ya mfumu kimbangu vulu zo sala ka ndenge to sola mikolo nyonso. Alors émission tout ça qui récemment un carton parce que bandeko belé ba réagissait qui nango ba senga qui tozongo plus vite bien que cette fois-ci tu un peu rapide que la fois dernière. Déjà elo nyoloba par rapport il y a élément tout ça là qui nango bato belé batomboka ki ya batomboka ki ba sepela ki te na ba propos mususu lobaki qu'est-ce que koloba par rapport non mais neti propos nini vena bato ba sepela ki te na masolo wana ya mukolo wana pokotala o tozo kende nango na ndenge au fait place to uti na ndenge makambo zo kendele ah non to esu na tango bomba likambo te soki mukendo zo ke mabe Photo zongisoko ke mabete. Kabila kuto lekaki ya mokonza mboka 18 ans. À un moment donné population elembié. Na ngwacha ke suna kata mutema. Mutaza ki soute si bien que après il est égal à avant ka yé, vous comprenez. Na bandenge moko boye pour Kongola zo lela kaka. Général Yansen avant l'indépendance. Avant l'indépendance est égal à après l'indépendance. Donc tokoki kokendaka te na bankuku banini bete mukendo zo ke mabe to yebiso pe no moni au palais ndenge batu balelaka lycée saison kana isute mikolo mais na kanisa ozongisela bango mais pourquoi pas tozomona ke baike baimboka bana mama Congo baza kolela makambo bato babombaka alors kimbangu na ba discipline na spirituelle bana lokwa babiso ba dene et bimé pas ba maman moko ba boti oka yo moko na mokili ya tele kité na ozana somo ko banga likambo ko lo ba vérité ta po vérité nde kombo tata na biso kimbangu mobali ya mama komo mokundoli ya mabe mabomba ma o molili siko tango likambo za ko kende ozotala ngoki oyo ndenge zo kende lebeko mabe eza liboso mais pourquoi pas na loba attaque boza ba yaya attaque boza ba papa na kanisa na senga ebolimbisi ke bolimbisa nga boza ba kulutu na nga na senga ebolimbisi mena biso na zui ba insulte ya nyama bakolo nzambe bakolo roi divin ba bengi misusu na ba téléphone ko finga ya osarana te merci na ba insulte na bino to yamba ki ça va bien parce que même nga moezo comme ça ngai mona bakoko comment c'est fait cette initiative il y a bien boy ozayo sozo boyango mais déjà pona ko to wele laté mbango teto kene malembe le rôle à caméléon to y un peu na ba dire il y a papa Nkosi aujourd'hui on va essayer un peu d'analyser papa Nkosi a-t-il ici que na question wana bien que na koyambaye prochainement to luka vraiment que to mekampe ko yokaye pe bien na nenga haut-parleur toujours ndenge marambango ezalara noko ya
Yasuka Mboka. Alors, à lobby que pour naïe problème majeur ezali na nkamba esengeli balongo la christianisme esengeli pe balongo lango kezali nouvelle Jérusalem et eza kutu ailleurs te tozo potana eza d'abord na nkamba soki salemi là ya ko ndimaki ko sangana salema ke basangana mais soki pe basangani lokola est déjà asala déjà religion africaine déjà ezala déjà alobi ko sangana wana ba mangombe ko sangana mais comme que papa aboti déjà mwana liboso aboti mwana mibale aboti mwana misatu aboti bana ebele mais bango nyoso baza bana na ya ataki bilongi kabwani donc ozalaka bongo bilongi keseni mais bango nyoso ke bazala na idéologie moko kolobela fumu kimbangu là il est d'accord wana fumu kusu comment ozomona makanisi wana eza nango likanisi malamu lingomba ne ko molongo za ninga na bika vuva mo ya futuka peut église de noir religion vuvamu oui en sigle et puis religion il y a religion africaine en fait. Religion africaine. Au moni religion africaine. Pour votre information d'abord na niveau potezana ko. Ezana bo kabwanya makasi na minute. Pour votre information. Mais to sana bandeko bazaka na potete. O to benga na matin midi soir. Makam na zolo bano fumu sambula Adena. Ayebi yango na kacha Hollande. Vuvamu na kacha Hollande eza ya kopanzana. Pourquoi? Parce que moko kaka ya bampata bimisa ki vérité. Oso comprendre? Abimisa ki vérité moko boye kuna e panzi bango. Ye en tant que chef spirituel ayebi marambo na zoloba. Mais lelo yo na likanisio ya apporter que bango nyonso tu bakozana na bango kaka tata ndenge aboti oyo mwana zana elongi na ye. C'est-à-dire mwana paza na kombo na ye. C'est-à-dire kimbangu soki aboti dibana na génération oyo baoya po babundela ye. Yeba ki bana na pe mutu na mutu na comportement na ye. Mais ya malamu ekozala nini? Idéologie ya bana na nyonso te uti na ADN moko. Soki pena baza bana fumu kimbangu o baza ba envoyer na kanisa tabo kangeli kanisi moko boye. Ndenge ye exemple na pesi ke mwana azana elongi na ye. Na kati wana ninga lobeloko nini mwana zana elongi. C'est-à-dire figure ye si a présenté kazala chef spirituel na lingomba songolo pakala. C'est-à-dire faut tikala kar na lignée wana. Soki ba bando ya ko sangana na nkamba na bandenge moko boye ke bon d'abord so ba yo sangana na nkamba bando za libia ngamia nani. Po mokonzi nde fois za la moko po benga bango mokonzi ko za nani. Ozo comprendre? C'est le mangomba et okufa. Oh, tala to ke na ba place oyo ko déluge spirituel nde to ke monango liboso. Mambo ba denile si na mambo ezo salima. Différence exacte. Na ba denile si kulutu denile si na pesa ke ba respect belé parce que ça no moko nga na ko comprendre nga ndenge le maître utilisera pour na kaka denisha babilo mombo ya basese mais ça babilo moko ya insanité ya bien tenga na ki pa su ko linga otala ngote mais je lui dois beaucoup de respect parce que c'est un vieux que je respecte mais batata nkusunde tozonga na wana ba papa fumu kiangani papa Simogi Mbango kiangani ba papa Masambukidi initiative ya papa Masambukidi ezali kanisi moko bravo d'abord là mo batu nyoso bazaki ozela d'abord bravo o batu tout basentendaka ezala ngo malamu mais mutuna subasmani nezana sima ya initiative wana ce que subasma ya unité ezala kasi bolingo subasma ya unité d'abord ya bengi mututé ya fungoli porte a oser ko sa eloko na ye batu tozomona bangunza mutu na mutu azoke na ndenge na ye oui mais bakoko sala te quand même faut te reconnaître en il a osé c'est que les autres n'ont pas pu le faire ce que ça ebele bakoka ko sala ngote ya osé eza malamu te eza malamu est-ce que bangunza bazaka na ba code spirituel o ke ndenge yo zawana yo zangunza soki na tali eloko na mozindo ya spiritualité nango na ko douter nango te soko moni doute ko entre bangunza c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ozo comprendre? Eza mamba molimo. Eza mamba molimo, bango batala mamba molimo ngana za mona bakoko. C'est-à-dire ngaku na mona na leki bango po bango fuba ke esa mamba molimo menga so na kena nka na bwala. Ah kaka likolo kaka netozo kende ba na koloba kombote. So na koti na bimi na zo na ngai ya nonanga na taille na bio. Bazaka ka bakulutu nous devons leur devoir du respect. Mais soki omoni kaka bangunze komi a couteau tiré.
le bas blesse. Il y a un problème qui ne va pas. Surtout dans les Kambotali, Bosangani. Ce que moni bangunza bazo potana. Les Kamba molimo moko, il faut le bel. Pour molimo bako sarangote. Molimo il faut passer un rapport moko. Dans les Kambo bozo luka. Faut bozo ya no moko bino tout. Ate ko bime pa ya mfumo mukendi. Tango ko kome pa na bino tout bozo zo réponse nango na samité mana bino ki faut to landanzelao. En tout cas ça mbela ya bakoko. Mais ya mfumo fumo masambukidi. Mais ngana yebi ki autaki ba Corée avant comment auti ba Corée auti ko voyager sur dernièrement. Et qui ne nous dira pas que nos kondenga zana na ba assurance na enyo surtout azana ngo auti ko za la finance. Oh, ça la financer comment? Azana lingomba munene oyo akambaka bande ko belé pe baka na simana ye. Eza lingomba quand même umeli. Mais papa qui ngani pe ba mangomba belé bazana bato belé bakambaka. Mais baza derrière christianisme qui ne vous dit pas que baza rapé ba financement na ngamba christianisme pour batambola sa kombo akolo Yesu na place retombola kombo kifumu gimbango. Vrai ou faux? Mais bango kuna ba pronara marié tel bango on parle de Masambukidi là-bas. Non. Tant où yazo sangana bongo. Objectif est kozala nani parce que kiangani pe fumu kiangani pas zangunza. Ce qui pense ça que yé timbangiste te non. Yé pe fa za ngunza te fumu mukendi. Il faut adhérer pas à mfumu Masambukidi. C'est-à-dire, yé aye na sima Masambukidi na likanisi ya Masambukidi. Papa Nkusu aye na sima Masambukidi na sima ya likanisi ya Masambukidi. Bino tubota ila siko ye. Siko Masambukidi kuna nzambe. Papa kianga na kongumba mela Masambukidi. Papa Nkusu kongumba mela Masambukidi. Tona bakisa bakulutu nanga musupo mona kekoyinda. Problème pe ngwana parce que banzambe pe ba va pe ba kufuka mela Masambukidi. Oso comprendre. Lui il a osé ceux qui pe ba bana ba pouvoir ba meka. Ba mfumudi fima balls. Bango pe ba koyaro na sima Masambukidi. Oso comprendre. Il a osé, c'est bien. Mais est-ce que il a osé c'est que les autres ba ko ka la té. Lui il a bimi tout haut. Na impérialisme na maïnyo so sale malelo parce que il faut quand même un leader. Les autres ba mutuno mtozo bena na kona mais ya bimi pourquoi ça la leader? Fumu kendi cause la leader spirituel na Congo yo na ibisa ki dernièrement il y a pas un maître spirituel, il y a pas un chef spirituel, il y a spiritualité abo solo na Congo na mboka mama Congo. Oya kotele malo bapena ke non ngai yeyo parce que so batie bango devant le fait muto akokazate voire même oya kolo baketo to meka boyo pour muto azata na un pouvoir o dirigera mai azati tikolo baboye mai o babwaka mfumuki mbangu na tono oyo na ebale oyo abimi nango muto azana na pouvoir o diriger yango azati mai oyo babwaka mfumuki mbangu na tono batie acide pa acidité baki acide d'abord déjà za moto na kata nzoto biki bangunze bele basala makambo minene papa mpadi ba nini ba mpe basala bangunze lelo bakosala makambo minene ba papa mpadi avec tous les respects mfumumu kendi ko classer bango te na ba ramoko na ba papa kiangani papa Sima Otoko non ba papa Sima Otoko na ba papa ba roi makoko ko classer bango te na ba ran oyo ozomona ya vent oyo papa mbumba ba papa mbumba ba nebo la mwanda machuma tika ko classer bango te na batata oyo batata oya biso balelo Samuel ko classer bango te na batata oyo ba utai koleka o papa ya papa Masambukidi ko classer bango te na papa zaki très fort ba papa yangenda ko classer bango te na ba ranger ya bana oyo po bango baloba makambo oyo tozomona lelo oyo e ko salema avant bana oyo ba koma o baza lelo bango baza na ba 12 ans 13 ans biso to na ba 5 ans ozo comprendre ba koko mais ba trouble na mutu na ngogo oyo mutu azate mais ça ne loro moko il faut sangisa batu ezankamba on a linga ko benga ngo Nouvelle Jérusalem te parce que ils ont comme le loro mo bozo copier ça dit que papa Nkusa lobi ne vérité to comment papa Nkusa lobi mama bongo ya qui va longo la Nouvelle Jérusalem tant bozo tcha Nouvelle Jérusalem eza ko copier loko batu parce que batu mwindu lo ba papa diangenda alinga kaka basalela pona ko copier so qui pe na bandela loko so qui ezalaka tozaka na mutu moko be pe biso pe to bando benge Lionel Messi biso pe tenga to comme Lionel Messi na biso alors eza biloko biso to ko bando copier ta so to déjà Zorino pe à son âme mamale
ya biso tomonaki ba exploit na ye tomonaki ba mamwa ye moningidi toko comparer na Bierhoff te to na Van Nistelrooy oso comprendre eza batu na oya bango mais soki kamba esangisi batu na moment nende il faut baya batu wana il faut basala ta 3 jours ya concertation tant ba ko se concerter fumuki mbango olakisa bango nani ya rediriger bango po ye moko na maloba na ye ya mbanza nsanda lobaki yende ya kozala représenter ya roi d'hiver c'est-à-dire na molimo na ye maolata nzoto te akobima pe pa mutu mususu mutu azwi initiative ta mususu pe fumuki mbango ye wana te kozwa initiative ekozala déjà na ibandeli na badoute boye te neti nga mwana bakoko na boyi na ngango obiki depuis 1993 makambo deje bandaka emekamaka deja batan wana emekamaka mais simba bon nalobi ntango likambo ya nzambe oyo ezobimaka tozobenga roi divin bomeka yango botyango lokola mongwa na lutu botie bomeki epres esimbi te bakisa mongwa no eza esu ya nzambe ta bakokoyosa peut-être oza na retard bandeko ebele baza derrière yango ntango bango baza derrière yango soubassement financier nango na soubassement spirituel nango elali wapi po eza pa Fumuki Mbango Bokoko on parle de Bokoko mais quand on parle de Bokoko vous écartez Fumuki Mbango eza nango eloko te eza écartez Fumuki Mbango te et c'est les ngunza d'ailleurs bango ça va nalobi ce qu'il faut basanga na masamboki di fa sangisa batu feza na nkamba ifa sola na simoki angani basangisa batu na nkamba pourquoi na kamba soki basangisi batu na nkamba eza esika ya batu mwindu nyonso eza ndaku ya bakimbangiste te to etonga ya bakimbangiste te eza ya batu mwindu nyonso eza ya nkanda dia ndombe ozo comprendre africain partout moto nyonso nalo baba africain ba kemit bokondi nyonso ya Afrika batu babando ya koluka ngo na nkamba mais nkamba nde eza mal entouré na minute opo Yesu azana no kuna église donc Kimbango azana ni motinda mikuna ba photo ya Kimbango azo senga nanu epakolo Yesu eza kuna babilo moko créé dans lit au pasio Kimbango mona ki nanu eza payé te kuna na kamba to pe mérité ndenga litaki contre ba impérialiste contre ba colon ekozala payé na mona nyoso to Congo parce que sueur ya Kimbango ezalaki pona nation pona continent africaine biso bato to bénéficier kozana na nation Congo tala makambo nazo ebisa yo bana Nepal bayebi makambo yo bafumu mvemba bakadi nene bayebi makambo yo bana mvemba bazana Nepal bayebi makambo nazo ebisa parce que Congo central mboka na bango bana kimenso oso comprendre bayebi makambo nazo ebisa yo spiritualité o eza na Congo central eleki ya mokili mobimba. Avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire que Congo bango moko bazo créer ba désordre. Mais Congo ba créer des ordres na kaka pona 30 francs pour bateka ki Fumuki Mbango na 30 francs. 30 francs par prendre. Yango ba mériter ba makambo wana. Mais tango ba ko tonga nkamba esiko ko sangisa bato. Nzwa mintinu ndako ko yamba bakonzi. Ezana babisika o eza ba site historique oyo bango moko lelo bakoma ko bebisa ngo na bandenge moko boye pona luka soki pe nini na ebité oso comprendre pourquoi parce que il continue jusqu'au nos jours qu'on vivre na sima ya christianisme alors que na initiative on fumu masambuki dia zanango soki ezali vraiment ezali inspiration divine à ko sentir ba divinité nango soki basaleli yango na nkamba Eko makasi na impact nango nankamba c'est-à-dire que yo pona yo option to pe idée osko ça y ozo proposer mais eza likanisi na soloba na zamona bakoko baba kulutu na banga baonani soki basali yango nankamba nde ezui esika nango mais ekozala te ke mutu akesa son nankamba kuna yende roi divin bokende kosanga na bino tu biloko na bino botika na premier poste oh câble nini na otika ngo kuna na premier poste parce que oye déjà na lieu eza sacré oso comprendre tango ba komata kuna même chef spirituel ya l'église kimbangiste papa kiangani akoyeba ke na yambi baninga na ngoto za na même pied d'égalité to yesu konde poto senga d'abord pour non moto moko tayena likamba kinzambe tonde te kinzambe kuna te pona na ngo olinga fuka mela muninga kuna tanke nzambe na bisa yo émission moko yambaka bangunza esuka ka on quai des poissons pourquoi ba oyo bato Fumuki Mbango ba oyo bato balingi bakina bandenge na bango oyebi ndenge suka ka pona kotanga bakombo te oso comprendre alors oyo ya tour oyo soki ba kosangana na Yerusalemi wana ba ozo bengaka Yerusalemi ya sika
balongola kombo ya Yelusalemi wana basangani na nkamba bakobongisa makambo mosusu tango bakobima na eyano. Pourquoi? Parce que baza bangunza baza na bakode oyo bakobenga fumuki mbangu na ndenge ya solo akobimela bango akoyebisa bango nani akokamba tango bakobima bapoliticien bakozala na kati bakoyebisa bango nani akokumba Congo. Congo oyo lokolo kozonga na lettre K, c'est-à-dire roi motu fa dirigeant nde sika tokomona divinité ya roi Congo et pas ya Kingandi. Po toko sentir ngo mais toko ko zongo déjà na ba doute boete si bien que na kata mukanda na lobaki nini koya na roi divin ko bundisa meko za la makasi mais batu ba ko kufa belé wana nde ko lakisa ke roi divin ngaya to ko bundisa mango pe yango batu msuba zo na yebi pourquoi na memi au place wana na yebi pourquoi na memi idée mais côté msusu pe batu msuba za omoni likamba bokoko na biso biso toza bano tozoya na sima biso dia to melai déjà babiloko wana. Ceux qui déjà oyé na eloko moko boye to sentir que divinité nango côté spirituel nango côté physique nango eza na moi na doute moko boye yeba que ceux qui moko ka déjà la tango ezo connexion pas batunyo surtout ba otika na sima. Pourquoi? Parce que ko s'auto proclamer nde yango nde mabe mais pouvoir montement péter weleli yango pour yebi mais pouvoir boko ba welela rappeler oh ça déjà ya ko welela oh ça déjà ya ko welela omoni omoni papa diangenda l'air akenda asalaka accident na Lukulu ezalaka le 29 juillet. Papa diangenda tango azokenda osala accident wana bazoyebisa ye ke accident likambo alinga kende kosala accident kosalema, c'est-à-dire il faut payer yango na makila na ye même pas ya nzambe prix à 100 efutamaka. Mais tango asalaka accident wana ezakaka tata na yenda alingaki kaka po akufaka asalaka accident Lukulu akufaka tata na ye kaka mutasala ike alamuka nde bato msu batikala pembeni na ye balamuka kate kasi abengaka tata na ye po alamusa bato wana abengaka ye na nini abeta code mais code eza lelo na kati ya lamusa pena bato ba mort code eza lelo na kati ya église Kimbongise il y a de cela 30 ans ou 31 ans comme ça depuis papa Diangenda tika biso na kombo tata mona pe molimo santo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça code obo tikala ko zo yango jamais. Donc atabo bando benga fumuki mbangu na au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit zéro. Nini ke lelo bato bazo la mukate ba woyi bazo la mukate mutaola mukate yoka place na zo zinda na kombo na bato ba woyi bazo mema bazo la mukate lelo wapi kasi yebisanga te ba meme woyi uti na morgue to o na sana na nzoto moto pe soki pe botie wana docteur moka ye na soki eloko ala mukate ba papa Diangenda pena mutu pena kufi simbikar loboko na ye concentration. C'est la seule personne au monde où abimisa moi sene na kati ya morgue ba bendi tiroir na mama ye mokende kuno oyoka isolo wapi moi sina ngaza kuno na kati ya morgue abendi tiroir babimi na ba docteur tout tri mais webi ke mutu dia so bakoti na kati ya kazi ona ebinde basala c'est-à-dire bangonza lelo tozo mona makambo bon pouvoir échanger ton te na ebisa yo mutu azate c'est-à-dire place ndengna kisito na wana eza nini kodi nini bangunza bazana ngo ya lelo o ba benga fumuki mbangu le bango tu bazana sima fumu masambukidi pour batroniser roi divin. Oso comprendre tala na moment oyo eza que batu nde faut baluka kotalisa na makanisi nini photo sala parce que na émission musu na leka na ebisa batu ke noti lelo atangunza mango tenda na sala lelo ko na Congo basangana na boulevard du 30 juin batu bazokufa na este na mabutumba bunagana ba rebelle ba koti ba mokata ba mama na biso mabele na ba machette kolongola bango même ba sexe. Oso comprendre mama Kongo lelaka mais awa tang basangani ya babwaki basali bakati basali bikela kela bafumo difima bafumo bawls banani bangunza nyoso to bazalaka wana et après guerre continuité c'est-à-dire bazana code T pour vous dire miso ba batali sa ngai en coulisses que non c'est ba faux bazalaka ebele oh là là surtout na les kambotali ba chef coutumier ebele ba faux tango trahison zo continuera kozala trahison la nini c'est que to solité lo roman boya kati anga na trahir makambo bolinga bokanga po bosala wana ezaki pena makambo benga fumuki mbangu pasala pona este
eza yango te po fumuki mbango soki esi afungoli na biso moto akokanga aza te soki mpe esi akangi moto afungola aza te mais soki boye kolela kosenga bino nyonso tu bozala na likanisi moko fumuki mbango akosala ozo comprendre soki esalema te makambo basala na boulevard du 30 juin mpo na este wana bamfumu tu bazalaka na bangunza eloko moko te simba na este mpo anini mpo bana code te pouvoir eza nango te eza te papa kiangani depuis bitumba ezobundama na este nini esasali mpo na este mais papa bozondima papa nde te bozondima papa te prière à tongo Jésus prière à pokwa Jésus dimanche Jésus bondima kaka papa na Congo yo moko ekosalema te mais sikoyo ndeko oyo ya Masambukidi ngai par rapport à initiative na ye soki natali yango bien eza nango mpe mabe te nga susi na nka eloko na ye kopropose epa na ye batia yango na nkamba donc papa Masambukidi amema ide wana akende kosangisa bato na kamba ato tuni ngunza ndi ngunza kamba nde source ya makambo bakongo central wana nde source ya makambo esika makambo to ebandelaka ata bayeka soki basangani kuna te eloko moko etikala kosalama te papa kiangani bitumbu abunda yango ye moko yango mpe bomona osa eloko te abunda yango ye moko po ifala azala na bango nyonso to wana batikeva Masambukidi bankusu banani tous les ngu na baoyo baza na poto na mona nse mipazala soki basangani bongo bandika esko ya bien robima bandika kutu te tu ota musu pe nako manga sendende na kanise ko zala obi mais yango na kasi bato baza posa que basangana ne vraiment que avocat pamba bebeti soki basangani te zéro tout le monde bazozela surtout bandeko na ba diaspora même awana omoni bandeko ba diaspora o basepeli na initiative ya Mbuta Masambukidi eza nango bien mais ba ebisa ba chango kuna bomona ya oboya eloko liboso akoboya parce que mutu akoki kozala kokoma na tina ba niveau ya koboya batu boye te parce que ngana komona ngo ndireza manquement respect ya boyi mutu te quand même te eza manquement respect ayebi histoire ayebi pouvoir ya royaume Congo ayebi pouvoir ya Congo central tango ye aza kosala eloko bongo bakoko ya Congo central balobini pop spiritualité ya Congo mobimba na kati ya Congo central o esimbi Congo tala ndeko Zakari baba akenda na sacerdoce kuna na mikili ya poto amona mikuwa ya mwana ya royaume ya roi Zingakuvu soki ba oyo bazana numéro ndeko Zakari baba babenga bakotuna oyo sebino mamna zoloba nde sika ko comprendre spiritualité ya Congo central eza nini na makambo atanga ikuna na se pona mikuwa wana vous pensez que ça blague bino bo kanisa pena tango batu pena bazo fanda boye mutu aleki ayi kozwa temps na ye na haut-parleur ayi koloba likambo mo bo pona kozongisa batu moko be songolo pakala bazana no miso kolala vous pensez que c'est du blague donc ça veut dire que maturité non tozion tala maturité wana ebele déjà balati yango ezozanga nini bango bakulutu isika bazali po bakulutu mususu ebele déjà na minute oyo bazotala nini tango bakoya kosangana na Masambukidi nini oyo ya kopesa bango me nayebisi bino bakosangana esika moko esika bakosangana soki basangani na nkamba te bakosangana esika moko me bakopanza na nzela sambo po bosolo eloko moko eboma bango kuna parce que la vérité est têtue oso comprendre la vérité reste et restera têtue. Donc en gros pour te retenir mon abakoko c'est-à-dire que les lots dans l'hôtel c'est namokili que en vrai pouvoir oyo bangunza ya kala bazalaka nango na les lots pouvoir en ezate ezandenge moko te ba papa sima otoko wana ozomona ezandenge moko te na ba oyo bazalelo parce que bango ba ebaki grandeur spirituelle ya o azalaki likolo na bango ntino mintino mokonzi wa bakonzi kimbangu ntino yenge kimbangu oso comprendre bayebaki grandeur spirituelle na ye maram nazo biso ba mama kina bayebi makambo oyo mama kina na France ayebi makambo oyo donc faut que kimbangu au centre de tout kimbangu na ba histoire sala na savane na sawana ebeta mi kutu na nutin bonika mba moto bendo beta ba histoire ba roi divin d'abord tous on a devoir ya historique d'abord tous on a devoir wana bonika mba moto to sauter ba regardons nos histoires to tiena nous ba ancêtre na biso na sika to lingimba moto to koma ba roi divin to lingimba moto sangisa bato
bato liboso eza ko sangisa eza ba ancêtre na biso tango to kolongona to zongi na gouvernement to sali memo tango to gouvernement ko approuver ngo après il faut que ça la bango ba stèle chaque koko na histoire na ndinga lekela stèle ya koko nzinga aloba nini koko nebola mwanda oyo aza muta liboso amonaki vision ya mindele ndenge baroya na Afrique nebola mwanda o déjà ibisaka roi roi Charakati kosaila estelle azana ngote na Congo ata place moko te soki batu bayebi yango kaka muta église des noirs muta wana na mpadisa nani esiki ka wana alors que ça bénéfice culturel ya Congo au moins na tu fois za nango batanga ngo na ba université na kati ya memo wana ya ekosalema il faut kokanga date pour na fumuki mbango balongola ngo journée optionnelle kosaila estelle monument ya munene vous comprendre kosaila le monument ya munene na Congo alors ba koko tout bazui ba stèle na bango wana tout voir même au baza ba koko baza ya libanda ba Bob Marley ba Kwame Nkrumah banani biso nde toza ba yaya baza bana ya mama Congo ba stèle na bango fezala awa parce que mokili mobimba banda ya awa. Ce n'est pas pour rien que ça misé na kati ya Nkamba. Vous pensez que mission est bandozande ikimbangwa teta kindika baye ba tie place non ba site ya bandika wana ezali il faut tika la wana ndenge mo ba site ya mabanga ezali esika mutu nyonso soka tie lokolo na ekokanaka. Vous comprenez ndenge mo ba site eza kuna na ba shit de Lukaya ndenge mo ba shit eza kuna na Zongo. Vous comprenez ba site na ba site bisika nango mais sika ba kosangisa biloko nyonso ya bokoko. Tant je suis fait fanda na mise wana ya Nkamba. Alors ba stèle o ba osai la bakoko selon memo histoire na bango continue éducation en Congo pour na ko rattraper culture na biso. Le mususu pe mona bakoko tellement que TV zali ngonga. Point mususu wana par exemple que Kambeko ma elongwa Nouvelle Jérusalem christianisme elongwa. C'est-à-dire ba ndeko mususu en soto bekimpe ko kota na kati ya mozindo eza pas kotala ke pasi oyo fumuki mbango mona ki batu oyo ba beta ki fimbu batu oyo ba kanga ki batu oyo ba lukaki ko nyokola ye. Ba luki un peu ko nyokola les autres batu oyo so ba ki comme ba disciple topé ba ninga na ye. Si les lots passent au tout ça comme on a biso tout ça na ba minerai tout ça na nyonso mais to bénéficier na o eza richesse na bisoté ba tumsu bazo soit plus biso zo moké na pasi wana ba ne comme so ba mona que non faut christianisme faut nyonso o ya mopaya elungwa mais ce ko bandeko oyo bango balingaka te o asata msusu pe moto mwindo asata msusu bazaka pe assemble pe na église kimbangi surtout pe ne sika mo songolo mais ya lingi ma yongane elungwa te to koloba nini asa traître ya ba ancêtre na eto ndenge nini. Un chrétien, un noir chrétien, azalaka traître vis-à-vis à mon ancêtre naï. Mais le tout temps suspect chrétien peut cater mais mutu muso ya beaucoup mais azo lobelaka pe ma bolibanda. Un noir musulman aza traître vis-à-vis à mon ancêtre naï. C'est-à-dire église kimbangiste mais alata au moins ndenge ba memisa nani masto ya bima na zamba o na mukanda ya marque ba comment ils sortaient sur le champ. Un certain Simon de Sirène, bah même si il Koulouzo habite à commission ngokuna mais Koulouzo ba même ngwa pina lieu de crâne esika Golgotha eta tolo kunda esika ba ke kunda mwana wana. C'est-à-dire les non mon ngosiko na église kimbangiste. Ba même si bango e Koulouzo moko boye parce que bango nde baza clé ya makambo ebele. Ba yebi makambo ebele. Bazui histoire même ya solo ya mfumugi mbangu ba falsifier ngo o munoko mona maya zalaka baptisé bobi ko zala baptisé eza ko za nini eza ko ndima c'est-à-dire tangu kimbangu zaki baptisé ndima ki akomi donc mon Christ il fit catéchumène na lukengo ce qui peut sikani ba memaki ya kokoma yende mutazo enseigner les sous bana catéchisme ya christianisme. C'est faux et archi faux. Vous comprenez? C'est des histoires à revoir parce que pourquoi l'église kimbangiste dans le Baranabatu ezalaka ebimaki na période ya état colonial belge, c'est-à-dire na période où il y a eu des documents oyo ezalaki modifiés pour balatisa yeso azala likolo ya mfumu pour yatika la ka motindami. Vous comprenez? Alors biso bana ba koko de ato meli biloko il faut te ya rolongolo il faut elongwa nyonso mfumu il faut elongwa nyonso le bani papa diangenda sala ka temps a bombara ka mo pour son nguba pour na ba toro ba ki un peu fort na temps wana
fumu limbisa yo nde mu journaliste ya émission oyo soki tata na yo bayaya balekaki liboso babetaki histoire bien te ya tata koko moko aye penza beti lisolo ya tata na ndenga solo yo ya obongisa te il faut ya obongisa te mais alors faut tobongisa ngo te totikateleka tokotikeleka te fo penza to ya kobongisa ngo biso ba oyo fo nde to ya kobongisa ngo tobongisa ngo neni kaka na bakomba tozoleka tozoloba po toyebi ke kotuka bato wana bakokende pe pa na bango pourquoi biso tozala babisika na tolongwa. Moi je peux pas rester là demeurer derrière le christianisme aussi longtemps que c'est na mêlé eloko ngo et comme le kata voilà matondo mingi zaki mona bakoko boyebi ke mosala o parler ezali ko sala tozo kende bisika nyonso tozo so bande ko nyonso parce que dans mongonga oyo avis ya moto nyonso c'est ce qui compte et na boyende to yeba un peu vérité parce que babi na choc na choc ya ba idée lumière et bimaka tina nini biso tozo ko sala mosala oyo bande ko ebele boko ko tikila biso ba commentaire boko pesa biso ba idée mukende bo mona ki l'autre fois nazaki na côté ya bande ko o bazali d'accord pour na initiative oyo lelo mona bakoko à surprendre ngai ye azot ban c'est que na maramso ça ngo d'accord te tozo continuer un peu na ba investigation na biso oyo to tambola pena Congo mobimba nazo zela déjà bande européen qui tawala déjà ne Équateur pe kalate ba yo ki marambo oyo ba bisinga déjà ke mukendi biso pe to za roya poto moni que trop c'est trop ba tiaka ba loba makambo ba ki parape biso te Équateur pe kuna pe eza ko réagir to za pe so na bande na biso ba Goma ba Kivu ba Bukavu pe kuna pe ba makambo pe so ça pe grave Lubumbashi n'en parlons pas Kasai maramboisa mingi musaya ko salisa vraiment belé bandeko tozala elongo po mayo na habité dans seconde ni mona bakoko 30 secondes to chité na yo. Ouais, merci mingi na pesi déjà mbote pa ya bana nyonso ya nouvelle génération coordinatrice na biso Mama Kina yen tazo kamba nouvelle génération to pesi bambote belé na mfumu Vemba bakadinene mwana ya Kimenso bambote belé kuna na Népal fumu Sambwila Adena na Hollande bamboke belé donc Eremia Lundama bambote belé na Brazzaville et Sikazali. Merci. Voilà, ni mabila to pesho bambote belé pe bazo Hollande biso bande ko belé bana biso mama na nusoki bambote na yo mama Bibiane sans oublier to moni ba mama na biso bibi chez uno bisika ba batala ka biso belé bande ko na biso bozali tellement belé Elohim Mengele c'est ça qui on a na sima caméra pourquoi pas fidèle pourquoi pas yemoko ngache donc les grands opérés wa zala ki pe wana bino nyonso bolanda biso boza tellement belé ba papa na biso sans oublier et panneau géant kuna na France TV moko ba to belé Enrico to moni bande ko na biso nyonso boza na Angola, partout. Ndeko moko alobaki yo nde faut pesa mbote. Alobaki kombo na Terriben, azana Brazzaville docteur. Abaki ausepelaka yo ndo pesa mbote. Voilà. Docteur Terriben to pesa bambote belé. Au parleur Zakil Bosonabino, mai, bo sepelité, na ba commentaire, bo s'abonner, bo partager, au salabiso plaisir à trop. To recoute na mbala sima. Bye bye.